Coucou la famille, bambote na bino bisika nyonso oyo ezwami bino en tout cas bokoto bo like, bo partager, bo s'abonner. Bandeko lelo toyeli bino affaire ya Karine Mokonzi na Yvette Kalombo. Réconciliation na bango, en tout cas la famille, tozo mone kiti mati bandeko ba osala be mission bazoloba, ba mususu ba sepeli, ba mususu ba sepeli te. Bandeko, pona nini kaka communauté na biso tolingaka toujours kaka séparation ya batu. Tolingaka kosangisa batu te, tolingi kaka koséparer batu. Ezalaka nini la famille? Lelo komona Karine Mokonzi na Yvette Kalombo babongisi basengani ba pardon. Est-ce que eza mabe? Hein? Est-ce que vraiment komona bandeko wana eza mabe? Pona nini bolingi kaka séparation ya baninga? Pona nini bolingi kaka diviser pour mieux régner? Ezalaka nini na communauté na biso? Karine Mokonzi na Yvette Kalombo bauta musika. Bauta musika babanda kokola bana mikie. Lelo bakoma ba mama. Babunda, baswana, bafingana. Balia, bamela, balatana bilamba. So kebite balingana même mibali. Mais lelo bapotani eye na réseaux sociaux. Oya liboso e banda babando bimsa na réseaux sociaux te. Ezala babundi na bango na quartier, famille yebi bango wana kuna mikolo bakangani binemi. Mais lelo par rapport à vitesse âgée. Karine ayeko kepoto Yvette atikali na Kishasa. Et komi koswana. Et koswana wane yebi miti na réseaux sociaux la famille. Biso nyonso toyebi makloba o ebimaki. Toyebi ko jara ko fingana o bango mibale ba fingani. Ti bake musika tina ba parents. Ezaki batu et parmi batu na communauté congolaise ezaki na batu o bando sepelate. Babanda voir même ko sambela pona bango batika rando wana. Mais parmi biso na communauté ezana mingi balingaki division wana. Preuve ane ba acceptaki même ko sala ba koto la Chine kuna ba américaine. Or batu bazo bosa na ke. Tango zo participer place bazo finga batu. Yo pozo mema lisumu. Tango za place oyo bazo tonga yo pozo mema lisumu. Ato lobi ata ite me vike ozo talaka video wana. Yo pozo sumuka. Batu bazo bosa ne loko wana. Et parmi rando ya Karine na Yvette bas esumukisi batu ebele. Ba msusu ba koti hando oyo ba yeba kite ayeka ka koteli tellement sepela na Yvette ayeka ka sepeli a koteli Yvette tellement sepela na Karine Mokonzi koteli Karine. Bandeko communauté na biso makambo ya soni ezo sala matongo midi pokwa pona nini mokile komi nango mabe mokile komi na suka Yvette amoni te ashoka muninga. Muninga pa chokaye, mais amoni komi kiti seleki nyonso. Bible ebisi biso imiter précède la gloire. Ami kiti si na ye. Pour que asenga muninga pardon ba bongisa. Est-ce que basali mabe? Ole bo encourager bango. Ole to betela bango maboko, mais biso siko to komi ko tuka bango susu. Ah, pona nini alimbisa ete et tout. Pona nini alimbisa ete. Pona ni Karine ko limbisa ete zalaka mayele. Ezamba liboso baswana te. Bien sûr, baeli biso yango na réseaux sociaux epesi soni. Kofinga ba parents. Ni tomona ki Yvette akendaki plus loin. Kofinga mama Charlotte. Karine pa kendaki plus loin. Ya kofinga mama ya Yvette o akufa tika biso kala pe à son âme. Mais bango mo ba moni ba bongisa basali ni ba bongisi mabeza wapi la famille. Lelo to mona
Yvette Karine Mokonzi plutôt akomi mama aza na ndako na ye ya libala. Yvette pe lobby après lobby asa dia na mwana me lobby après lobby akoma pe mama mwasi ya libala aza na ndako na ye. Bana na bango kotala ba biloko eleka YouTube pe biloko elongwaka te tikala po di bon. Et ça la bango déjà soni. Mais batali babite to mi bongisela avant bana bakoma kosolola avant bana epesa bana soni. Lelo basololi ole to betela bango maboko biso tozo ya suko cha pétrole essence po to pelisa moto. Congolais tika makambo oyo. To tika ko diviser batu la famille. To tika ko séparer batu. So totali lelo Ixide Peshanga na Sila Bisalo. Ba Karine kutu bango moko bayaki ko fingana pena boye tomoni bazo fingana. Mais so toki na kote ya Ixide Peshanga na Sila Bisalo omona ke ba fi wana mibale, bandeko wana mibale. Bango mibale non balekana na TVT ba tomona Ixide fingi Peshanga, Ixide fingi Sila fingi Peshanga. Ezaka ba fan na ba YouTubers, na ba YouTube mama. Nde bazo ya kufingi la bango. Mais bango moko boye vraiment nan to monite Sila ye a finga exili yo. D'ailleurs kutunga na liesa yo, na latisa yo, ekenda ki ezongi nan to mona te la famille. Oya mona aya koloba. Oya mona place Sila zo finga exil ki famille na ya pasi boye aya kokoma na CA. Mais to mona kaka ba YouTubers, ba fan, bango ka ba finga ka audio ekenda ki ezonga ki. Ndenge mona ngambo ya exil. Siko lelo so tomoni bango mibale. Eza soni. Nde tomoni Karine asali boy lobilo pe to komona exil na Sila. Tout est possible pa Nzambe. Nzambe alinga séparation batu te Nzambe asangisaka batu. La famille tout est possible pa Nzambe. Bo like s'il vous plaît bo like. Tout est possible pa Nzambe. Nzamba sangisaka batu, nzamba linga séparation te. Ezaka na mutu moko un jour akosala. Nzamba kosala en travers en mutu wana. Ok, luka moko na bango entre Sila na Exil. Nga personnellement séparation ni sala nga pasi. Diyo na bango bale na madoli nga makasi komona Exil na Sila. Nde babando lata, nde babando tambola. En tout cas na ndo lingango makasi, na ndo sepela na bango makasi. Bien si bazalaki mwa lolendo, bazalaki mwa na bamwa ki orgueilleuse na bango, nde bazalaki parce que biso na soto yebi ezalaki facile o approcher ba fi wana mibale. Même na groupe Simba, babeta alisolo. Ezalaki facile te mutu ayeka asika boye même Bellevue amona makambo na ye ntango ayaka groupe Simba. Bapalmicho wana bango ebelebele bamona makambo na bango mpona Bellevue Sila na Peshanga. Bango bazalaki lokwa bayan droit. Mais séparation na bango esepelisa bato ebele. Oh, eza na bato ebele o epesa bango pasi. Communauté na biso tolinga séparation ya bato. So tomoni bato ba se séparer wana biso tozo sepeli. Tozo place ya koliela. Eza malamu te la famille. Mokili ezoke nango na kokufa. Nzambe etikali moke aboma mokili. Azotikela biso tanto se repentir. Azotikela biso tanto bongola motema la famille. Mais to bongola motema te na bandengo ya koluka ko divisaka bato. To bongola motema na ndenge kosunga bato. Moni ndeko na ndeko ba oyokana te ya kopesa toli. Imaginez-vous biso nyonso ba YouTubers otoza ba communauté congolaise. Ce qui to yé to telemeli Sila na Peshanga ke te bino fo bo bongisa. Bellevue na Sila bo bongisa. Potika makambo wana. Bino bokanti ba continue makambo to omona ke ona o ba oloba na te. Et ça la ba on même soni. Mais biso siko na communauté na biso tozwi koto bato ya Peshanga, batu ya Sila, batu ya Bellevue. Ndenge moto mona Karine na mla Chine na ye kuna pe Yvette na ba américain na ye. Me babanda ko sangisa te bazo panza kuna ba finga koto finga.
mais nzamba alalaka te asungi bandeko wana mibale. Bravo na bino Karine Mokonzi na Yvette Kalombo. Bosali vraiment mosala malamu. Nzamba kotika bino te. Sikonde boyoka ni boy bozala sude. Boyoka biyoka yoka te. Oya koya aloba boy bochali to ite bandeko. Déjà bokoli bokomi ba mama ba ajo bozana ngo eza ba ajo ya kosala mambo bosala te. Makambo bosali vraiment bosali malamu nga pa na par na nga na sepeli makasi na obosali. Alors bandeko o pe bozana ba rando bandeko o bozana ba binemi makambo Karine Mokonzi asali na Yvette ete ya bino bandeko ete ya bino pour que boye ba ke problème e kozala même na famille bobotami mama moko tata moko problème ezanga te emsu boko beta 2 mois boloba na te mais nde baloba singa famille benda na kekata na te yango bomoni Yvette na Karine bakoma déjà famille singa famille e benda na kekata na te prévane yango singa famille ya Yvette na Karine ezongi e benda na ki mezongi etika lokanta na te. Alors biso batokota na makambo batufoto salaka très attention tango moni ndeko azana likambo kokota ngona tsanga te wana ka koyo kokotela muninga kotango avec modération tala gauche tala droite makambo zokoto yebi source nango te emsusu yo ya okota likambo batu boye ko memo pe na liwa pona ni bikota kota bandeko botika bikota kota makambo batu sikotala lelo Karine Mokonzi na Yvette Kalombo botosuki wapi. Voilà, c'était juste ça. Yango toyela ki bino juste kosola mwa muke concernant ya makambo o ya Karine Mokonzi na Yvette Kalombo tellement sel biso esengo tokoki kotika ngo boete yango moni toya ki devant bino poto sola na bino muke. Et voilà, merci na balandi nyonso ya la grande découverte. Vous continuez ko s'abonner, ko partager, ko liker, que ça la biso kaka super bien. Voilà, bisous bye to mona ni barasima.